soki pasteur Nabino aza ya malamu te bongo akopesa bino eloko ya malamu na ebite bino bandeko bozotala biso plan préféré na yo liaka mutaliboma eko présenter yango kolia yango. Voilà, nandimite olia yango tozongeli maman prophétesse a continué to citer na émission. Oui, mais bien aimé. Maman, plan préféré na mutaliboma eko servir. Oh my God, wana lobala molimo. Wana lobala molimo aenda molimo parce que il y a des fois aussi Seigneur a la taranzo ta mutaliboma. Te boye penza plan préféré na olinga fumbwa na likayabu bande ona biso ba Congo, moi fumbwa na likayabu penza kwanga ya ntesa wana soki ya pembe ale ba yelo mutaliboma zo yelo. Ah. Wana lobeza ba directive ote panzambe yango moni nazo bisa bana nzambe to fongo misu na bango efongwama parce que soki misu efongwama to koyeba na ko différencier kasi lo bango outi ko loba wake nga na sepela ka ndenga te yaka yango na ndete mutaliboma zo servir loko yo linga plat préféré. OK, voilà pourquoi yango tozo loba sortez de là, ne touchez rien d'impur. Ndenge mokanda Esaïe chapitre 52 11 ezolobana biso ne touchez rien d'impur babi manakati wana bobi manakati wana bo simba ata eloko moko te ya impur elingo lobani ya mabe donc eloko oyo ko suyer ou bien eloko oyo eza mabe yo lobi ke ngai na bondelaka na nga kuna te na yoka ka musique na eza eloko impur ngai na bon makambo asalaka Italie nga nazolanda ka ba prédication or Bible lobi ke ne touchez rien d'impur donc bima c'est-à-dire bima yomoko mobimba na nini na kati wana parce que car il est honteux de dire ce qu'ils font dans les secrets parce que ceux qui ba lobi ba ebisabino makambo basalaka na secret eza soni makasi eza soni pe eza donc c'est-à-dire omoni makambo ngo siko yangwana bazana se ya montagne bazomona makambo ezoleka na kati ya montagne ya volcan te parce que ceux ezala ki bazomona makambo ezoleka na kati ya volcan balingaki ba mona danger puis balingaki ba c'est-à-dire que ba douter te ninga ba mesana ko douter na ba pasteur na bango yango nazo lancer message oyo nzamba lobelinga mukola lelo Zamba talisinga sur le 3 basali nzambe bazana ba kombo ya MMM bango nyonso misato nzambe alobi na avertir bango donc ba kombo na bango ba lettre liboso ya ba non na bango ezana ba MMM ouais ba lettre na bango nyonso ya liboso ezana ba MMM et déjà pour na kozala pour éclaircir moi bande komuke M na côté industriel tozaka toujours wana et puis na ba MM sous bango nyonso ba chantre donc nzamba atindi ngai pona ko avertir bango eza pe na mususu oyoyo auta ki na koyeba kozwa likama moko munene aperdaki muto moko munene sur le parmi ba M1 donc nzambe aza ko avertir bango toye ko avertir kaka ndenge toyaki toka liboso toye ko avertir ndenge toyaki toka liboso. Je me rappelle na émission total ko sala 2 émissions passées to averta ki pe karaboé Seigneur a lobi que eza déjà kutu na moko asa kufi déjà moko sa koufi déjà et donc Seigneur azako frappé moko ya ndeko oyoyo ya mosali nzambe moko azo frappé proche na ye muto azali proche na ye azo frappé et puis to lobaki na message ko to poser kinga question olobi est-ce que asi akufi déjà na physiquement tout nga na ebisio na lobi papa asi akufi spirituellement mais azo tambola na boye bato bazomona ye que aza en vie or spirituellement asi akufi parce que na message nzamba talisenga événement et outi ko salema et Seigneur a lobi que ceux qui likamwana komi eza pona ko avertir pasteur wana eza pona ko avertir et puis na préciser qui bien que na limité industriel donc ceux qui ba na nzambe ba ko sosola ba comprendre makambo tozoloba ba tala pe ba message eleka ki liboso ba ko comprendre lo connaît tozoloba donc nzamba avertaki avant que salama yoko to tuninga lobi
olobaki na habité je me rappelle plus ce qui te koki ko bonde la ou bien quelque chose comme ça na répondait que na lobi que papa likambo ese salami ezana ba message musu ezalaka zamba pesi to intervenir mais ezana ba message musu zambe yemoko a pesi à ça tu peux déjà na conclusion na moitié déjà point donc la kisika ke boye bake donc oyo déjà makamna esili voilà et puis kende ko avertir peut déjà parce que ce qui y a moni bongo ayeba pe que donc kalaming te nzamba zo simbaye to comprendre ngo siko na message et sika tozo kena ko chiter to comprendre ngo lisusu plus bien donc nzamba zo avertir tous les trois MMO na lobi wana ba faire vraiment très attention bandeko pe baza rapproche na bango bokende ko avec comme c'est la bango ba message na bandenge nyonso poto bike ba musubo retourner bon bokena okuta na bango te point bazala rapasi pona okuta na bango baliambaka na bango biso te biso batapamba oyo bayambaka na bango biso te a répondre na numéro na yo te ata osengi ba audience kokota te nde nzamba tshela biso nzela mokuse oleka epa papa eki o annoncer message wana yebani na ye comme c'est les vidéos soki atali a peto fingi te pota msubi no bokangisa batu biso tozo pesa kaka message so yango na lobaki ne bandela mission c'est-à-dire o ya o kanganga na sali nini netinga pe abo na sali nini nazana ngai esa lokola kopo evandi nango wana boiza na maite eza na maite siko utilité kopo wana soko ozi otiango mai ndefo melati siko nga nazana nga kopo bazu bachenga mai bazo melisa bato siko nga okufunda nga na problème ni po nga te mutu na lobi nga te mutu na che mai nga te mutu nazo pesa bato mai wana siko na lobi pe na lobi nini po na lobi o nzambe nde atini nga bofunda nzambe parce que to liboso ya na yaki na lobaki ke papa eki moyen à rebondir les athées pour déjà nzamba tché point nzamba l'accès événement déjà ici et salemi donc etika leka accomplissement yango ndelelo lisusu toye toye kobeta sete na ekoloba de la part du Seigneur na lobi bouye ndeko aza na facilité à rekomisa message o komisela un message à liboso o komisela ya mibale nyonso ezapeka na AHP Media o komisela message à liboso o na kata message yango pona kosunga bana na nzambe eza na message toloba to parla ki sur coronavirus o komisela message à liboso ya mibale na o ya misato atala ngo nyonso na ba date a ko comprendre que message epesamaki avant événement et salema alors à prendre garde parce que nzamba talisa kinga ipe na kati na bango ezana ba oba se repentir ezana moko na bango a se repentir a kozongela nzambe ni mission et a roza mutema makasi so na se rappeler na oui mokonde a roza la mutema makasi kaka ndenge na mokanda ya Ezekiel tozongi moke mwambangu na mokanda Ezekiel Ézéchiel 33, 11, Bible Zoloba, dis-leur, je suis vivant, dis-leur, Seigneur éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Eloko nzamba zo senga eloko nzamba lingi ezate ke muto mabe akufa mais souci ya nzambe eza soka zo tinda biso tongo mo ibutu pourquoi pona ko interpeller bandeko yo eza po ba bima na kati ya mabe bazongela nzambe mukolo ba ko bima na kati ya mabe ba kozongela nzambe nzambe akolakisa biso pe pourquoi nzamba kolakisa biso parce que alakisa biso ba mabe na bango alakisa biso lolenge batambolaka ceux qui peut ba se repentir spirituellement nzamba kolakisa biso pe ke ba se repentir wana lokumu kozongela nzambe donc message oyo avant que to citer na message oyo mususu eloko na koka koloba yango na papa. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes, ba papa, ba maman, bandeko oyo bolanda rabiso. Vraiment merci, je crois message ezo kende graduellement moko na moko azo comprendre nini oyo ezo lobama. Je crois soki tobi to rappeler muke na ba message oyo prophétesse alobaki ezalaki ete na niveau ya ba serviteur oyo bazali na niveau ya limité industriel bakozala moko na bango ba proche na ye bakozala na problème donc ba proche na ye moko akoki kozala na problème c'est à nous to meka oye bako vérifier est-ce que na niveau ya nini ya limité industriel
ezana pasteur moko oyo peut-être proche na ye to batu na ye ya pembeni moko azwi likama to moko nini to meka ko vérifier bongo to tala soki message et komi to message eza accompli to ndenge nini soki pena ne kokisami te papa ndeko oyo zali proche na bandeko na biso basali oyo bazali tout autour ya limité industriel boye bana kosenga mawa ya nzambe pe boye ba kotala penza nzela direction ya solo pona kobondela nzambe soki ezali place ozali eza malamu continuer soki eza malamu te en tout cas yebela ndenge ba ndeko na biso ngokili baloba yebela mama tozongi pa na yo to chité déjà soki message ya suki ezali. Oui, gloire à Dieu. Tozotanga makomi que tozotanga na mokanda Ézéchiel chapitre 34 première verset tina suka mais le kolato awa tozowe langonga poto comprendre malamu na kosenga bandeko bazolanda biso na ndako bozwa vraiment ta ya kotanga verset oyo ezoloba makambo ezolobela biso vraiment makambo mingi par rapport ya message onzamba pesi et puis pona biso ba brebi oyo wapi tozana kati ba brebi o babenga bandimi o wapi tozana kati ya bergerie. Alors totanga na mokanda Ézéchiel chapitre 33 première verset 34 sorry la bandine à premier verset, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Prophétise et dis-leur au pasteur, ainsi parle le Seigneur éternel, le Seigneur éternel. Malheur au pasteur d'Israël qui se pensa au même le pasteur ne devant-il pas peindre les troupeaux? Alléluia. Amen. Et to continuer, vous avez mangé la non. Avant de continuer na kolukana n'expliquer ba na Nzambe to stopper na noana, n'expliquer ba na Nzambe vision o na mona ki papa eki. Na kati ya vision il y a les 10 wana ezala ki première vision na zwa ki yango le 3. Deuxième vision na eko zongo le 10. Nyonso za na avril. Alors na moni na kati ya révélation, na moni lisusu na bandi ko bima. Molimo ezo kende. Alors autant na bandi ko bima na eko se retrouver bisika moko boye na monde to loba monde. Mais sikoyo na to esika na se retrouver ki na moni na telemi. Desko réponse yande ko atuna ki motuna na yazo eyano awa namoni na telemi mais sika na telema ki na santa ke naza na mutu mutu ngo simbi ngai na loboko to bandi ko kende naye mais namona ki ete na o sentir ke naza na mutu parce que moni même na noir na molili soki mutu azolo belo côté soki ka mutu telem pembe na o sentir sensation na ke mutu aza pembe na ngai siko to bandi o kende to comme sika moko azola kisangai ameminga na poulailler donc to komi na poulailler et na moni donc esalaki munene makasi to komi wana to telemi lokola distance ya 3 mètres distance à 3 mètres na esika poulailler zaki na moni ba poulet ba soso ouais mike ba poussette ba poussette ya mike wana et belé bazalaki couleur à jaune ba oya jaune wana mike so bazana ba bébé et belé siko na moni ba cheli bango nini ba pelouse ce qui pelouse ba tia ni matiti kauka na se donc ba bongisa ki yango ba tia matiti ba pousser à mabaya voilà ba tcheli bango na se et puis ba tche biloko rolia na mai tout ça siko na moni bango bazo tambola na kati après siko mutango ebisinga lobi mutango wana Seigneur tolobaka mutango po bon na ebite saka faso ko lobela siko Seigneur a lobi po na kosunga bandeko balinga totanga kombo Seigneur mais molimo musanto azana po na kosunga bandeko ayeba ke oyo azolobela quel Seigneur atana lobi mutango bien na lobi Jésus bien na lobi Nzambe parce que ba communion c'est déjà Satan utilisaka mais Saint-Esprit zana pona ko conduire biso pour ko yebisa biso de quel Seigneur de kwazolobela de quel Jésus de kwazolobela tango sikoyo ayebisinga lobi
okende kobengana omoni ba nia wana siko na kati ya bergerie ya poulailler na moni ba nia mibale na kati wana siko nga nazokamwa ba nia na kati ya poulailler ya nini ya poulailler ezosala nini ba olia ba soso nyonso ah bon nia walia ka soso ba olia bango. Ok, donc on va apprendre nga na ebité. Alors sikoyo nga na lobi na répondre est-ce qu'on nga lobi ngai na lingaka bania outé. D'ailleurs nga na bania ou déjà courir le karaté na ebisi bongo. Nga na bania ou courant et le karaté. Et puis de nature bo na lingaka bania outé. Na bi nga na bania ou courant et le karaté. Sikoyo na okeno benga na bango ndenge nini. Bania wana esa image ya ba pasteur. Ba pasteur oteur ko dénoncer misala na bango. Déjà que biso na bango courant et le kaka té. Parce que tu as dénoncé koloba de la part de Dieu ba olinga bisoté. Ngas qu'on a répondre à bongo. Nga lobi ngai na bania au courant et le kaka té. Ce qu'on a keno benga na bango kuna ndenge nini. Anazo banga roya ko sotele ngai. A lobi nanga lobi est-ce que tu as déjà entendu parler de je vous ai envoyé près des loups? Nani je vous ai envoyé na tindi bino pembeni ya ba loup na tindi bino ba brebis pembeni ya ba loup donc faut faire attention lokola je pense ça na mukanda Matthieu faut faire attention lokola nyoka bomiki bisa boza la prudent lokola nyoka alobi na nga terme wana après bisinga lisusu alobi va nga na lobi na banga en fait na linga bania ou te dans na banga toza la pembeni na bango siko na message, il fallait qu'il d'abord na obéir. L'obéissance vaut mieux que la sacrifice. Il fallait qu'il na obéir. C'est ça. Maintenant, il y a des soucis na biso ba na Nzambe. Tozaka toujours tant que tozobeta c'était prière nanga liboso ezo match na ba message nyonso nazo pesa. Souci na biso za kenzamba fungola bana na ematoi. To comprendre le langage Nzambe. To yoka Nzambe. Nzamba fungola bana na misu poto mona. Il fallait qu'il n'a obéir d'abord premièrement. Malgré la lingara batouana te mais fallait na avancer parce que ça pour intérêt ya ba poussette au bazalaki wana. Alors tant on a insisté à lobinanga apesinga susu mukanda ya Matthieu mukanda Matthieu ozolobela que na tindi bino bokene na mboka ya na mboka ya ngambu soki bomoni mwana na bomoni ano oyo azali totanga verset yango totanga ngo attaché boloba mkolo na ye azana posa na ye. Tozana Matthieu 21. Matthieu 21, verset 1er jusqu'à 3. Lorsqu'ils approcheront de Jérusalem et ils firent en leur disant non, tout compte tout bandit na 1. Lorsqu'il approchera de Jérusalem et ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les. Amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous les répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissera aller. Amen. Au moment que bango bandeko basala kini ba disciple basala ba obéir ba cueillir. Donc na minute on a essenga qui d'abord na obéir. Tellement que na bandaki na insista que 2 fois que ngana bango to yoka na kate. Ngana banyao to yoka na kate. Lokola na insista qui yé pas insister à lobi kende. Après pesinga verset oyo. Pour abandé ko lobaka toujours que en fait oyoka adage oyo loba te que abandé ko lobongo ko na français oyo loba te que non na tindi bino na ngambu ya mboka mususu ndenge toti kotanga awa. Alors tant wa lobi na ngango ndesiko ngasiko na bandé ko ndima
nayebaki verso te c'est-à-dire naye kozwa verso yo na kaka ndenge alobaki na nga wana er na lamuki na bandisi kokoluka na banzoluka nde na se retrouver na verset oyo yango naloba toujours ngai père spirituel na nga liboso c'est Jésus-Christ et puis nini nalobi te ke bandeko basalaka nini bakenda kotanga babenga mon théologie za mabe mais nzambe nde mutu atangisaka ngai théologie nga mwasi oyo ya pamba mwasi babengi sentinelle nde nayebi na nzembo na nga nalobi Jésus tala mokili ezotiola ngai balobi naza sentinelle a lopango bango na bajingeli ngai nzela ya koleka eza te o yaya pasola lola nga mpe nabika solo bikamwa shilo kanisila ngai na bangomba Yesu na ngai ye shilo kanisila ngai na luzizila Yesu na ngai ye na mangengenge na bangomba Yesu na ngai ye Jésus tu es tout pour moi yango na beleli yo Jésus tu es tout pour moi yango na beleli yo Jésus tu es tout pour moi yango na beleli yo yeah 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 descends descends yeah descends descends yeah yeah descends descends Jésus descends descends yeah la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que tu étais descendu et les sons de la trompette augmentent de plus en plus fortement. Oh, descends, descends, yeah. Yayananga, descends, descends, yeah. Descends, descends, yeah. Descends, descends, yeah. Descends, descends, Jésus. Descends, descends, Jésus, yeah. Kita kito sala Yesu, kita kito sala ye, kita kolonanga, ya kita Yesu ye. Bakololo pango balobie naza sentinelle pamba ye naza elokwa pamba ngai nazanga solotina ye babosani naza na nzambe babosani naza na nzambe babosani naza na nzamba Mardoché zambo ya lokotaka yeye iloko izangatina. Alléluia Jésus. Voilà, merci beaucoup maman Jeannette. Donc wana bomoni tobenga a cappella et puis nandenge mama koti vraiment na dimension ya adoration nzembo wana nzembo kitoko oyo nzambe inspiraki mama na biso ayembaki et je crois bomona ki yango pe na ba YouTube ba o pe nan batalité bokoyi kotala na Family in Christ bokomona ngo bokoyi pe kotala na ESP Media bokomona ngo titre nango ezali Descends. Donc Nzamba Kita. Album ezali na combien de titres? Surtout bito betala lisona moké. OK, album ezana 4 titres mais tout ça les 3 clips. OK. Yeah.
vous allez 3 clips. Est-ce qu'il y a une télé locale à OAP, dans cadre promotionnel, les autres quand même? Bien sûr, Tobanda déjà dans la télé locale, ça fait déjà 4 mois promotion les kaka na ba chaîne ebele, mais na bande ko internet ndeto chaki oyo chaki nanga pe na chaki pour na ba chanson mususu to ko chakaka male mbendenge zamba ko sunga kaka. Donc pour na soki bolingi bo retrouver yango pe soki bolingi bo retrouver sœur la prophétesse Jeannette, en tout cas na ba exclusivité to ba message beaucoup ko beta na Family and Christ wana ezali beaucoup retrouver so betika na YouTube Family and Christ au mona ba vidéo ba message ba clip oyo ya album ya mama na biso Jeannette oyo ezakuna na kati net déjà nzembo oyo outi ko sepela na ngondenga yembi awa ezape kuna na kati ba clip petit calipo continuer ko sala yo peso participer ezala bien donc numéro de contact ezali wana okoki kobenga biso to kopesa au numéro ya la prophétesse et puis yemoko pe opesa numéro na suka to poursuivre quand même. Amen. Avant de continuer dans le mekako pour bande comme sous bande ko batu na ba question mais siko yemoko prophétesse yemoko moyembi juste azawa puis tout ça base la surprise parce que prophétesse Jeannette nzambe na si so ça na été ndinga mona na ebisa bango que non naza na chantier sœur Jeannette na ngolo nzambe na azana moi ba grâce belé mais plus tous na bango ba banda ko découvrir donc nyonso ba bando mona na sœur Jeannette base la surprise so ba mon cher Jeannette ayembi base la surprise comme so ba mona ngana na vandi na banzo poser papa équipe émission na comme journaliste base la surprise donc nyonso tous sala izana kati ya calendrier ya nzambe tous bima libanda nzambe te mais tozaka na kati donc sœur Jeannette azana ba casque belé oyo nzambe atina kati na ina ngolu ya nzambe to ko continuer message na biso na suka ki wapi po déjà na kenda ki déjà non tozala ki na nini na Matthieu 21 tango otangi yango ndenge merci alors on a obéir na pusani tango na pusani siko tango na bandi ko pusana mpona ko koma pembeni ya bergerie wana mbala moko ye mutu wana aye ye mutu wana Seigneur ou Jésus ou Yehoshua Mashiach bakomonyo soto benga kaye aye tango aye a précipita kingai donc ngana bando kende liboso na mais or ngana kanisi na tike na sima mais a précipiter ngana moni aleki liboso asimba ki bâton azui bâton wana donc ngana tango nazoya ngakutu muna bengana ki bania wana te donc nazoya azui alekinga azui bâton a frapper na esika bania wana bazala donc bania wana kutu d'ailleurs avant même avant kaka azwa bâton c'est-à-dire atombola bâton donc présence kaka na ye donc bania wana ba moni ba komaki déjà agité ya kobanda kokima moni mutu déjà so moni eloko so ya ndenga se prépara déjà ya komaki déjà agité ya kobanda kokima donc tango atomboli bâton a frappé bango ba bandi kokima parce que ba bandi kokima ba bandi kokima na ba poussette wana bango pe basali ni babandi ko disparaître mutu na mutu bande ko kene na nzela na ye parce que tant babanzo bima moi quelques années batikala ki na kati mais ebele babimaki parce que ngai na banzo le mouvement na bango ne sali ke ba poussette baza disperser ba na nzela voilà tant siko ngai siko tant na ba poussette babimi bania wana babimi parce que ngai intention na ngai na yebite na ngaki na landa bania wana na kanga bango parce que na message ezala ki bongo na okaki sou mawa na okaki mawa ndenge bania wana ba frappa ki bango banzo ki parce que tant na banzo kende aibi singa stop ne les suis pas abi kolanda bango te parce que okomona bango te pour déjà na frapper bango okomona bango te omona ke tozongi na message à liboso il y a image il y a volcan donc Seigneur a lobi que na calamité nazako exploser volcan o tango ekozala exploser bato nyonso bazo tout ba osala nini
bakopanzana bakozwa baso siko omoni na message on zamba eko chité na biso na message ya les 10 na message ya les 3 donc na les 3 Seigneur alobeli na manière mususu na les 10 Seigneur alobeli na manière mususu mais ça même message alors na les 10 siko Seigneur rotalisa ndenge siko yo a frappé na berge nani na poulailler et puis bania ou babimi bania ou ba disperser na ba poussette babimi ba ke na ba poussette donc ezalaki na deux niaou et puis na deux niaou wana message ezolobela sur ba pasteur le deux pasteurs eza image il y a les autres pasteurs au bazotambola mabe le deux images à ba pasteur eza image il y a ba pasteur nyoso bazotambola mabe donc makambo eso comme là le deux pasteurs oyo ba o baza pembeni tout autour na bango basa nini bazwa garde parce que moko de GCBT bali mwaki ngana eba kité mais ce qu'on a ko apprendre ngo simana que makambo wana événement et outi ko salema j'étais surpris na comprendre pourquoi Seigneur le ko landa bangote parce que au monde na bangote po mutu soka kufi ko landele wapi nulle part au monde a été siko herba nini ba poussette wana ba panzani tango a stoppenga lobina landa tende na stopaki mena okaki sumawa pona zaki na posa na landa bania wana na kanga bango na okaki mawa alobina ngai ko sala ngote ayebisinga eloko yo ko sala eza siko sala nini o landa nde ba petit poussette wana okanga bango landelanga ba petit poussette wana okangela ngai bango sikoyo na moni sikoyo image ande komoko ekobima na yebiye na ye komona siko to komi 2 siko to komi kolanda ba petit poussette wana siko to bande ko sala nde nini to lobi yo kende boye ngana kende boye po omoni ba soso bazalaka siko okangela facile o kanga kotio na makolo voilà oyo azokima boye na oyo azokima boye boko empêcher bango ba kende de départ et d'autre c'est-à-dire bando kima na katikati surtout bazokima na katikati biso to ya to sani to kanga ndo moni musala tozo sala ozoka basala nzambe koto bazobelela eza image nzamba azotalisa que nzambe azoloba ozoka koto pasteur tel azopesa ba message frère tel azopesa ba message maman tel azopesa ba message sœur tel azopesa ba message c'est-à-dire que bango bazozwa gauche biso tozozwa droite pona kokanga banani ba poulailler ba poussette oyo tozongisa bango et pas mukolo nango tozongisa bango pa mukolo na bango ndenge na mokanda Matthieu 21 mokanda Matthieu 20-21 Bible ezoloba na biso ozona siko tanto bandi kolkima lokola bazala ki mikie skona sozo lingo kanga boye ka ndengo lobi papa moi kotio na makolo abimi boye sko azape mukie azala ta munene ozo moyen ya kosimba siko yesiko atelemaki ka na nini na poulailler azotala biso sikoyo musala tozo sala ozomona siko tozo kima kaka bongo na okima siko to bandi ko seka po il y avait deux fois au beti libaku tout ça siko libaku wana eza bakambu ba conséquences tozo kutana ngona musalo ba finga yo baloba soki oza nani basala nini ozomona alors siko tango azotala biso moni kezaki difficile pona biso to kanga abengi biso alobi ke baza mike makasi boko kokanga bango na maboko te bozwa ba bassin apesi biso des bassins bassin moko ezaki couleur ya bleu qui signifie la vérité et puis mususu ezalaki rose o ezolobe la tempérance apesi biso des bassins na kati ya ba bassin wana bakata porte moni ba j'ai atango akala ndenge bana basala parce que sur ozu bassin au balole on a sens na sens mususu tango ozo boaka na se omona ke ekangi il faut ça analyse du supo okotisa ozo loboko obimisa bassin on ezaki déjà bakata ba porte wana place wana espace apesi biso lobi bokangela nango ba poussette oyo donc bassin wana ezali pouvoir ezali mandat de tolobaka ezo elakisa image ya mandat zamba pesi biso mandat musalo zamba autoriser biso to sala musalo zambe a tiema loba na kati ya monoko na biso poto ya ko sala musala oyo nde bomoni tozo sala musala oyo tango tozu bassin et comment qu'est-ce qu'on a facilité pourquoi bassin d'autre part eza pe protège parce que tant tozo bois que la kanga plus mais eza pe protège na manière mususu parce que ndenge to sala musala bataki ezalaka de part et d'autre bataki ezalaka bitumba tozwaka lokola tozana sécurité nzambe dozomona que
et ya kaka ke ningisi mo pepe mais or na spirituellement to bundi bitumba moko nzamba bundi so bitumba moko makasi mais physiquement mona ka sin moko et salemi pona ko lakisa que o to bunda bitumba moko boye et pour o sauver ba ame belé o mona ke bassin wana nde to banda ko boaka to ko boaki de fois o mona to kangi 2 au côté si le boko zui de wana oyena na de wana ti ozongi su na poulailler au pesi au côté si na poulailler atelemi ka razota la bango et ce qui to tangi plus na tozaki na Ézéchiel tozo kende mbango tozo tanga te fallait to tanga rapo bande ko ba comprendre verset ngopele ki moulaye toza na Ézéchiel 34 Ézéchiel 34 mais j'aimerais ceux qui bandeko bakoki kozwa temps ya osala lecture nango na ndako parce que ceux totangi yango nyonso surtout avec déjà na timing tokomi nango et oza difficile donc bien aimé place ozali zwa temps nayebi que des fois totangaka ba journaux mais Bible ezalaka moins difficile mais lelo sala exception zwa temps ya otanga Bible Ézéchiel 34 de premier verset Tinasuka. Mais le colatant est amuké na otanga kaka na 20 pour na kitatina c'est par rapport à makambo na zolobela. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur éternel. Voici je jugerai on a bandana 22. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera leur prince. Au milieu d'elles, moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays des animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans les déserts et dormiront au milieu de forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Mais tant beaucoup temps à bande konde beaucoup tant gagnant pour comprendre plus message ndenge ezali. Donc papa c'était comme ça tous avez kokanga au mona oye au bois qui bassin na bassin ce qu'on boit quand même so bimisi 10 au monique na 10 wana tant ozo bimiso ye nango oye nango lisusu ozongisi na nini ya ba na poulailler tout ça. Donc c'était comme ça. Après ndena eko comprendre siko que nzamba zaki pe col mususu nzamba zo tangisa ngai parce que il y a des fois papa nde to pesa ka message boye soki o gagner milimo ya bato belé ezalaka vraiment tozora vraiment batak combat ya makasi. Tozora vraiment batak combat ya makasi penzo komona ke ningisi famille ningisi yo moko et donc attaque moko ezaki vraiment qu'il fallait kufa et eza façon o wapi nzambe azotangisela biso na école na ye spirituelle to comprendre makambo musala nzambe ndenge ezo salema vraiment nzambe apambola biso nyonso apambola bandeko nyonso balandi biso na kati ya émission o basali ya nzambe. J'espère que beaucoup se retrouver vraiment pe makasi na kati ya émission ya message o nzamba pesi biso et donc basali nzambe to comprendre langage nzambe que nzamba zolobela biso nini donc to sala musala ngo et c'est pas ça ndenge nini vraiment nzamba pambola biso nyonso partout et skatoza dans le monde. Je vous aime beaucoup, merci beaucoup. Voilà, maman prophétesse alingi biso mingi alobi alingi biso mingi PCP merci na onyo surtout alandaki émission kasto ozong c'est sous maloba pa ya maman prophétesse pour na opesa biso numéro ya téléphone maman opesa numéro ya téléphone pour mususu pe olinga abenga ota mususu na privé aluka a tuna moi quelques questions to libondeli to azwaki pendo to moko azoyeba ko expliquer ngote ainsi de suite. Numéro nanga ezali 01 plus 243 pour na bandeko bazali banda plus 243 89 48 35 132. Je répète, plus 243 89 48 35
132. Yangwana pesa na WhatsApp, yangwana pesa numéro ya appel. Et puis pour na bandeko msusu oyo ndeto lobaki tozo pesa nini adresse na biso pe ya compte YouTube ezali Family in Christ bakomango na double L, mes excuses, eza na anglais mais eza na double L. Family okomi family na double L in Christ, family espace otie in Christ au s'abonner wana pona ko zora susu plus ba message de la part de Dieu toujours na musala nzambe tozo sala et puis pona ko landa pe ba activité et belé nyonso kaka concernant na kati ya musala nzambe nzambe apambola biso toza biso nyonso ensemble na pamboli na pesi pe mbote na bandeko nyonso nzambe akanisa bino bandeko nyonso babenga kinga pona ko encourager za kinazo ki bapela bandeko belé babenga ki vraiment pona ko encourager par rapport à makambo lekaki na émission passée. Vraiment Zamba Pambola Bino, merci beaucoup Nabino et tous ensemble, ata toza musika, tozo monanate, vraiment tous ensemble, merci beaucoup Zamba Pambola Bino. Voilà, Nzambe Pambola Bino, merci Nabeni wa Simbela Ibiso Caméra, ndeko africain partout. Tu te retrouves. En tout cas, il faut être prudent parce que nous avons reçu beaucoup de messages qu'on est en train de nous faire du mal. Si vous allez à l'hôpital, peut-être on ne va pas bien vous soigner. Or, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Nos amis blancs ou européens, pourquoi vous êtes en train de faire cela? Ce n'est pas bon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de chercher, d'exterminer les Noirs ou d'exterminer certaines races. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas biblique. En tout cas, si vous déchirez votre corps, en tout cas, il n'y aura pas de sang vert ou de sang jaune. Nous tous, nous avons des sangs rouges. Ce n'est pas bon ce que vous êtes en train de faire souffrir certaines races, certaines personnes. Le continent africain appartient aux Africains. Ils ont ça la bienté. Et pourquoi il faut que les Africains biso petos a mayele ba dirigeant na biso c'est votre message bandeko o bozara ba spécialiste ya kokata moi morceau bo pesa ngona ba dirigeant na biso surtout est-ce que lelo to kimi vaccin parce que ba limba boma biso na vaccin mais bato ba opesa biso vaccin pour ba boma biso to po ba lembisa biso to botate lobby mais ce sont les mêmes personnes au batin de la biso bilamba, ce sont les mêmes personnes au batin de la biso Thomson. Ce sont aussi les mêmes personnes au bâtiment de la biso bakaena babik. Est-ce que biso moko toko fabriquer biloko anate? Pour ceux qui to boyi na vaccin bako tsango na Thomson. Bako tsango na Quiz. Les dirigeants africains, s'il vous plaît, pensez même à cet homme qu'on appelle Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'Union africaine? Prenez-vous en charge les dirigeants africains. Est-ce que nous ne pouvons pas cultiver dans nos pays? Voilà, et ça qui message mouké to mekai kopé ça parce que ça fait mal pour nani il faut banio ko la bande ko na biso pour nani il faut banio ko la ba européen ba yara awa na Monique sur Monesco bazoli mbongo awa matin midi soir. Qu'est-ce qu'ils font dans nos pays depuis Monesco ya awa peni ni to mona na est. Donc voilà, et ça fait mal, hein, ça fait mal et ça la rapace donc jour msubo mon abiso na nzela na bino pour et ça la kanda et ça la faux. Toko mina suka émission na biso to lobi ndenge to loba ensemble na bino gloire ezonga pa nzambe, glory be to God. Bye.